coordonnateur ya Lamuka Adolphe Mozito maboko mingi. Nako banda nako remercier bino mingi pour ba véritable défenseur ya Congo ezalinde bino ya liboete. Mosala bozali kosala awa de mosala ekolibere mboka oyo. Ebele bazali na ba banque ya oyo. Ebele bakena ba bureau climatisé. Mais bino bondimi avabo de cop boyo kasango ya mboka olenge ketambola ya liboete. Bino ne bozali balumumba ya solo ya liboete. Poso kimboka ali kotambola malamu te. Avenir na biso pe kezala malamu. Donc na pesi bino merci. Lolenge boyaka awa mikolo nyoso bo continuer koya awa. Outi koloba yango 2023 ezali rendez-vous moko incontournable ali boyete. Baye baki ngwende ya peuple bakanisaki bakosala 100 ans 5 ans pe yango ebandi kopusana vérité pe eyebana déjà kala. Donc awa moto akokima moninga azali ndenge tolobaka na 2018 même moral boyebi yango ndenge pe toloba na 2023 même moral ali boyete. Na constaté que boali na mégaphone te en tout cas oyo ali parlement debout ya bato ya mayele parlement debout ya bato oyo bayaka kofinga te bayaka mpona kokabola maye oyo eutaka na ngomba ya Lamuka mpona kosobe mboka. Tokosala maso na bandeko na biso basungaka biso ete mégaphone ya sika ekita esika oyo ezali boye te. Tokobunda na ndenge nyonso ete na mposo oyo tosala miracle mégaphone ata moko ata mibale ekita po te awa ezali zando ya monene awa toyali na Bokasa oyo ezali centre ville esengeli mégaphone eyala po ete bayokaka sango ya Congo bazala ebele. Alors na okende mosika mingi te po ndenge ndeko alobi soki nalongo boye nakei pa mokonzi ya mboka ya liboso boyebi ete toyali na marche ya monene ya liboye te. Lamuka eza lokola ndenge papa oyo balobi bakanisaki lolenge tovandaki baleki biso na molai ya liboye te. Tango tokotelema bakamona ete tomezeraka 1000 mètres ya liboye te. Donc na mikolo ya bana Lamuka biso banso na nzela na bana ya Congo. Mokonzi ya mboka Martin Fayulu coordonnateur ya Lamuka Adolphe Mozito pe boyeba ete na kati ya Lamuka bato bakomi ebele tokanonse bino yango ancien candidat président de la République na baye oyo bakendeki l'union sacrée balingi bazonga suna ndako bokondima bango. Bana ya Lamuka oye, bana ya président eli oye, baye bakimaki balobi oyo bakei komela supu ya union sacrée bakomi kobete na porte bokondima bango. Toyebisaki bango union sacrée ali kope ya bamiyibi ali boye te. Toyebisaki bango union sacrée ezali kope ya bandoki bayokaki biso. Voilà donc marche wana tokosala yango mpona koexige CENI eyala dépolitisé ali boye te. Pamba te biso Lamuka kobanda 2019 tosengaka ba réforme ya CENI. Président eli asalaka proposition de sortie de crise alobaka ngai Fayulu nalongi maponomi bamosusu baweleli na IDPS bakei kosigner baaccord ya kibondoki na Kingakati bazwi pouvoir balobi na monoko ba magicien bakanisaki ete pouvoir yango ekozala pour 1000 ans. Lelo tokomi na 3e année eloko ya malonga mpe ezali yango président eli asalaka proposition de sortie de crise to réformer CENI
po biso tobandaki kosenga baélection anticipée. Soki tobangaka baélection tokoki kosenga baélection anticipée eza lokola Lionel Messi alati Varese atie boti na makolo. Est-ce que kobanga kota na terrain? Donc biso tolataki Varese tolati botine tolobi peuple nde atia siffle na monoko ya liboye te. Tosenga baélection anticipée parce que toyebaka ete Fayulu ata botie baélection 1000 fois contre Félix tokobeta ye makale kale ya liboye te. Donc yango wana tosenga baélection anticipée kobanda 2019 tina 2020. Félix abangaki lelo akomi oloba na biso nde tolingi glissement. Est-ce que eza solo? nakolakisa bino ete Félix akobanga baélection nakoprouve bino yango. Mobeko elobi ete chaque année mbula nyonso esengeli kotia mbongo pembeni mpo na koorganize baélection. Mpo baélection ezali 5 ans ya liboye te. Chaque mbula mitano esengeli baélection esalama. Mobeko elobi ete chaque année esengeli kotia ndambo ya mbongo na kese ya l'État. Félix asali 2019 atie eloko te, asali 2020 atie eloko te, 2021 yango oyo atie eloko te. Est-ce que moto oyo alingi baélection akosala ndenge wana? Azobanga sikawa mbongo akosala baélection aokende kozwa yango wapi? Ce qui veut dire que alingi baélection te, ye nde azali kobanga baélection. Ya mibale seni wana biso lamuka toyobi to réformer yango, tolongola oyo babengi bacomposante politique. Mpo na seni bakabolaka yango toujours opposition majorité, opposition majorité. Tolobi te na 2006 2011 2018 ezali kaka opposition majorité, opposition majorité. Ya mbala oyo lokola ezali commission électorale nationale indépendante, mbala oyo bapoliticien bazala sur na seni yango topesaki lokola proposition. Mais malheureusement Félix na bato na ye baboyaki. Lelo babanda koloba na biso ete biso tolingi glissement. Non, moto oyo alinga asala glissement ezali Monsieur Chilombo ya liboye te. Est-ce que bino bokondima glissement? Bana lamuka oye, bana lamuka oye. Na tuni bino motuna, est-ce que bokondima glissement? Soki élection ezali te Félix pa kozala bana lamuka oye, bana lamuka oye. Tolobi soki élection ezali te na 2023 Félix pa kozala tokotia ye libanda ya liboye te. Tokotia Félix libanda ya liboye te. Soki élection ezali na 2023 te tokotia Félix libanda ya liboye te. Voilà. Tolobi pe azali kosala ba manœuvre pour na organiser fraude, organiser kimoyibi. Est-ce que tokotika ye? Tokotika ye? Voilà. Soki élection réalité Félix pa kozala soki pe azali kopréparer fraude ndenge kosala yango lelo biso pe tokotika ye. Donc yango bomoni totie marche ya monene topesa bino date na mikolo ezali koya awa mpo na tobima na Kisasa na toutes les 26 provinces ya Congo. Bamarche ekosalama na Mbandaka, na Guadolite, ekosalama na Kisangani, ekosalama na Matadi, na Kikwit, ekosalama na Mbujimai, ekosalama na Kananga, ekosalama na Lubumbashi, ekosalama na Goma, ekosalama na Bunia, ekosalama na Kindu. Bisika nyonso tokosala ba marche mpo na kolakisa ete Congo ezali na besoin ya mbongwana ya liboye te. Malheureusement bolandaki ba confession religieuse lolenge basali buzoba na bango garçon wana Dodo Kamba tobesika wuti te. Est-ce que tango biso tozali kobunda na ba catholique awa
bomonaki Dodo Kamba so otayaka elongi na ye ya pamba olobi oyo akozala pasteur te. Est-ce que yo okozwa mwasi na yo otinde na église ya Dodo Kamba? Okozwa mwasi na yo otinde na église ya Dodo Kamba? Po toza na confiance na ye te. Donc garçon ye wana tolobi na ye akosakana na milimo ba Congolais te yali boye te. Dodo Kamba asali obe mosala Tony Kafuta asaka na kala po na malonda yali boye te. Ba confession religieuse bazalaka 8. Confession religieuse oyo ezali na présidence na bango ezali église catholique. Oyo ezali na vice présidence ezali ECC. Mobeko na bango ba confession religieuse na article 17 elobi boye. Soki boponi bokonzi ya seni lokola bozali 8. Moto oyo akozwa PV oyo bodésire mokonzi ya seni kotika epai ya citoyen mboso na parlement ezali vice président et plutôt ezali président. Soki président ezali un président mais président ezali Senko bazali empêché te. Vice président ezali ECC bazali empêché te. Dodo Kamba azwaki mokanda kokende tika epai ya mboso atake ki. Donc bomoni ke ba pasteur wana ebele na bango bazali vraiment ba vrai pasteur te yali boye te. Okomona kaka na wenge na ye wana wenge na ye Dodo Kamba sali wana l'église de réveil kaka bato ya nyamu nde bazali. Pasteur moko te ya solo oyo azali na wenge muzika ya Dodo Kamba wana te. Yaka pasteur moko lokuta jamais komona baleki na mso ko batopsa na kati eloko wana. Ya mbala oyo tokoloba bango vérité yali boye te. Oh bazali banganga nzambe bazali owende Dieu. Et bon comme ça to yebo owende Satan. Bango ba bato ya nzambe biso bato ya Satana. Biso na bango lotanga Biblia yali boye te. Biso ya moko to yebi Biblia koleka bango yali boye te. Donc biso tokotika te ba garçon na ko ba Dodo Kamba basaka na avenir na Congo yali boye te. Donc bana Congo botelema bakei na présidence bazui mosolo et puis babengi ba fidèle na bango basaka na bango tokondima te ba pasteur wana ba banzondo pa baleki na biso basi ba prometaka bango mabala. Est-ce que biso batuto bala kaso na mbongo te to bala bango? Molimo ya celiba ya la kate bokinga malamu. Molimo ya celiba ya liba pasteur wana na ba politicien le kuta bazali capable de misala ya libo te. Soki lelo bilenge bazali awa bazui misala ana $500 na chaque mois boya ko bala. Tant que ba compagnie na mboka te. Est-ce que boza misala? Tant que misala ya lité boza salaire. Alors soki te zali na politicien ya mayele ya ko misala na mboka te. Ya ko ba investisseur na mboka te misala ko za créer. Donc soki te lingi misala ezala créer toza na ba politicien ba na capacité ya ko sa ba réforme économique, ba réforme financière, ba réforme fiscale pour être ba entreprise te ba détenteur ba capitaux ba to na mbongo ba na Congo ya libo te. Mais na mboka oyo Chiomboye awa asali deux projets. Projet ya liboso 100 jours boye biango. Asali projet 100 jours plus de 600 millions de dollars yaki détourné boye biango. Aye ko sala deuxième projet comme nango tile gelou boye biango. Boye bi tile gelou. Deuxième projet asali tile gelou ba décaisser 13 millions de dollars à liboso. Tous les 15 millions de dollars va détourner yango boye biango. Donc tous les deux projets à tirer va détourner mon sur l'état. Est-ce que vraiment ben investisseur à solo ayi ko yana mboko ba détourner zali partout? Donc pour la koloba na bino te ndenge ba kolobaka mbisi e bada ko polobe na moto azali na songa ya mboka na biso azali na ba compétence ya komemisa na mboka et tant que misala ya lité moyen bilenge va se retrouver zali soki pe bwana salaire te moyen bo bana basi yali. Donc muslimu a célibat e banine sika yewana yali bote. Dodo Kamba atika kobenga na molimo ya célibat na ecclesia na ye pour être molimo ya célibat et yali na présidence sika bakenda ko zambongo yali bote. Voilà. Donc bana Congo bana alamuka bino ba véritable héros ya mboka oyo biso to respectaka bino mingi boyaka awa chaque tongo pona ko zambongo te ko zwali pate mais pona ko
batela mboka na bino mpona koyoka lolenge mboka na bino yali dirige. Donc bino nde ba véritable intellectuel ya lelo yali boye te. Donc je vous remercie. Bozala chaque jour awa on a en train de se préparer. Toi tu as même qu'est-ce qu'un journaux awa. Vous avez un peu de journaux pour se former parce que régime au fond la quoi nango ezali régime ya bato ya maele yali boye te. Biso te réalité le kola président na biso Martin Fayulu akozala lokola oya bango te yali boye te. Fayulu tambola tambola na peuple longo repesaka pouvoir. Fayulu tambola tambola na peuple longo repesaka pouvoir. Ba prêtre catholique batiki bango bolumbu boyebi yango. Ba paroisse catholique ezaki saccagé boyebi yango. Tango toko bunda na Kabila. Tango Kabila akobeta biso masase. Dedo Kamba bazalaki. Bakimbangiste bazalaki. Ba musulman bazalaki. Biso to bundi na ba catholique awa. Bobetela cardinal Ambongo maboko mingi. Soki église catholique ezalaka te Kabila pa alingaki kokende. Donc na église catholique nde tomoni kibolumbu ya Kabila yali boye te. IDPS akotinda bato na ye bafinga basango eske ezali malamu? Lamuka oye IDPS akotinda bato na ye bakokofinga mbongo yali malamu? Ambongo asungi biso po tobenga na Kabila yali boye te. Donc esengeli kopesa mbongo respect mingi yali boye te. Dodo Kamba azalaki na poto tango biso bakobeta biso bagaze yali boye te. Dodo Kamba akobamba bato banzonde na église na ye tango biso na basango tokomela gaze yali boye te. Est-ce que Dodo Kamba kokali na mbongo? Voilà biso na lamuka totozala banganga ya Nzambe tolobi te église catholique ezali parfaite bapena ba défaut na bango mais to reconnaître te bolamu na bango yali boye te. Donc pona biso lamuka tolobi na bango bameka Kadima azalaki expert. Kadima azalaki expert na présidence na 2019 tina 2020 nommé par M. Chilombo na cadre accord ya Addis Abeba na volet nango électoral. Parce que accord ya Addis Abeba na 2013 tino lelo ba Union africaine balobaka faut appliquer yango na Nations Unies. Donc Félix Arekita Kadima na 2019 tina 2020 po Kadima comme expert électoral. Mais moto azaki na présidence le ko la conseiller. Awi ko zasu na CENI. Donc Kadima na Malonda bazali lolenge moko. Kadima na Malonda bazali toujours bato ya lolenge moko. Donc lolenge toboyaki Malonda, lolenge pe tokoboya Kadima. Mutu mususu bakoloba o mais c'est sapu wana pe azali moto ya Chilombo yali boye te toyebi bango lolenge bazalaka. Donc yambala oyo à moins que ba memela biso Docteur Mukwege bana lamuka oye soki Docteur Mukwege ayete c'est que sengeli Nations Unies ya kosaba élection awa yali boye te. Lamuka oye soki Docteur Mukwege ali na CENI te c'est que sengeli oninde ya koorganize ba élection yali boye te. Po bakosaka biso mingi balobi o président fonction apedaka ba élection te. Est-ce que ezali ya solo? Est-ce que bouti komona oyo eleki na Zambie bolandi ba élection ya Zambie na Zambie? Lamuka oye na Zambie na 2 semaines utolekana Zambie bazali ba voisin na biso yali boye te. Président Edgar Lungu a gagné ba élection il y a 5 ans. Président en fonction mais le kola bilan na ezaki négatif, bilan na ezaki Chijengu, bilan na ezaki Libungu Tulu,
opposant auti kobattre ye yali boye te. Donc bokanisa te ete lokola ozali président fonction yo kaka nde esengeli oganye baélection yali boye te. Un opposant, un résistant akoki kobattre président fonction soki président fonction asali eloko moko Félix Tshilombo atie état de siège. Boyokaki yango état de siège na ye ebongwani potopoto yali boye te. Pendant état de siège 3 mois babomi plus de 600 Congolais na Est. Ali normal ezali normal atie état de siège abengisi armée ya Rwanda, abengisi armée ya Uganda, abengisi armée ya Kenya. Awa toki bato ya Bangladesh bakoya azwi 30 soldats américains. Ba-américain baye kobunda mpo na biso. Américain moko te akondima mpo kokufa mpo na Congolais boyoki ngai botala bamission to ya Nations Unies. Amérique atindela soldat na ye moko ba 50 militaires baye wana bazali ba expert bayi mpo na kobunda te yali boye te. Ezali marque Amer nde asali cope na ye. Amer azalaka ambassadeur ta ya coopérant. Amer akei na département d'état américain azwi mbongo awa akoki kosala cope ayibopesanga 50 militaire aye na bango awa mpo basala mwa étude moke baaméricain na kozonga baye na mission officielle États-Unis d'Amérique te. Amer bobosani te ke azalaka Félix awa asali cope alobi amema Félix bayamba ye pa Trump ake na Félix kuna Trump alobi akoyamba ye azwi Félix amemi na cimetière bakotanda ye tapis rouge na cimetière. Est-ce que ezali normal bokonzi ya mboka bozwi ye na mboka na ye bomemi ye pakende kovisite cimetière na États-Unis ezali normal. Amer aliaka na bakope ya ndenge ye wana. Lamuka oye! Lamuka oye! Est-ce que Maréchal Mobutu tango azalaka un ambassadeur akoki kozwa ye amema ye na États-Unis amoi na président te bakali komona bibembe baaméricain yali normal. Donc mpona komona ete Félix akosala publicité ya pamba yali boye te. Ndenge moko mpe Amer abengi soldat américain mpona publicité. Ma réalité guerre à l'Est ekosila te pamba te Félix akokanisa ete Kagame nda kosisa bitu bakuna Museveni nda kosisa bitu bakuna alors que bango nde bamemi batrouble na Est. Voilà masolo ezali ebele na bino kanisa ete dans 2 semaines tokozonga susu awa tosala vraiment tozwa ntango malamu mpona kodiscuter na bino. Nayaki principalement mpona koloba na bino namoni mégaphone oko réalité boyebe ete awa sikoyo boye nana débat na Top Congo nana débat na bémission ebele soki naka koloba makasi boye sa mégaphone c'est un peu compliqué, mais je voudrais avant tout vous dire bozala presse moto abangisa mino awa nayebe ete batindaki mwa baservice de renseignement mike batindaki mwa bapolisier na bamiko bayeba ete awa ezali badescendant ya Lumumba yali boye te. Awa ezali badescendant ya Kimbangu yali boye te. Awa yali badescendant ya Kipavita yali boye te. Moto akobangisa moninga azali eko ezali Aner wali demiaf wali la police longwa na sika oyo kende kosala mosala na frontière yali boye te. Moto akobangisa moninga azali biso baso lamuka biso baso toali bakoyorité yali boye te. Congo ya lokola lupango bapapa bakufi batiki biso na yango yali boye te. Est-ce que Félix akozala yango atekanga ye moko kokotika ye? Donc yali lupango ya biso baso papa bakufi batikeli biso Congo biso baso tokobatela yango soki tolingi baforde te soki tokoluka baélection 2023 yali mpo ete tobatela lupango na biso Congo yali boye te. E nakosuka na eloko moko important ezali combat contre le tribalisme yali boye te. Est-ce que bana Congo bazala ba tribaliste? Bana Congo bazala tribaliste te. Tozalaka na Etienne Tshisekedi wa Mulumba bobetela vie titi maboko mingi vie titi lamuka oye
tobandaki kobenga ye mokongo ya nzoku ya liboye te tobundi na vie chichi awa Félix azalaki na poto ya liboye te biso bana ya Tchangu bana ya Moamba bana ya Funa bana ya Lukunga nde tomemi vie chichi na mokongo ya liboye te donc ntango tokobunda na vie chichi awa Félix azalaki awa donc bavéritier combat ya Tshisekedi père ainde biso ya liboye te ntango ye azalaki tribalisme ezalaki na IDPS lelo Félix akomi ko se comporter en chef de tribu est-ce que ezali malamu toboya tribalisme ya liboye te soko omoni Mongala Muluba Muswahili Muyanzi Muyaka Mutetela Mongala beto na beto biso na biso toliana tosungana ya liboye te kondima jamais discours ya tribalisme ya liboye te bato baye na discours wana ezali IDPS oyo ya sika bategelaki Kabila eyali mabe okondane yango oyali mwana ya Congo okende na Mbujima ezali epai na yo okende na Équateur epai na yo okende na Kikwit epai na yo okende na Matadi epai na yo okende na Lubumbashi na Goma okende na Kindu okende na Kisangani okende na Lodge epai na ngai ezali mboka na biso tali bana ya Congo na bauniversité totangaka ensemble na baécole totangaka ensemble tobini musique ya Kofi tobini musique ya Wenge JB tobini musique ya Boketu tobini musique ya Papa Wemba totaki ekolo te monoko mboka te ya liboye te lelo message ya liboso président élu aza koloba mikolo nyonso botombe na piège ya Félix ye aza ko se comporter kwa chef ya tribu eyali dangereux alors na suki esika ye wana botika malamu